Voilà, toujours défenseur à peuple. Naka kaka kolobela peuple. Président Félix, message oyo ekomela yo. Oyo ezali ba combattant Afrique du Sud. Biso to vota ki yo to sali campagne awa. Premier mandat na biso, tout le monde reconnaître même pas biso. Deuxième mandat, même chose. Ozo kansaka kabami na yo kola na bango na poto. Na ba liste o kabuya zoe la yo ya tribal ya batakabe ya kamwanga. Président mandat liboso, soki omoni Sama Lokondo, bauti na union sacrée. Soki omoni Jean-Pierre Bemba, bauti na union sacrée. Soki omoni Kamere Burunde Moyibi, auti na union sacrée. Mais famille politique ya IDPS so bazui ba poste, bango tu baluba. Peter Kazadi Muluba. Tony Mwamba Muluba. Oyo soki enseignement. Oyo bachoko oyo Kazadi, soki Kazadi. Soki Nicolas Kazadi ya banque Muluba. Mama oyo aza soki ambassadeur ya banque kuna Muluba. Mais président soko continue kaka na lire oyo ya ko trace province na yo. En tout cas, vous allez chèque. Pe oko mandat na yo oyo etikali 4 ans pour mandat na yo esi là. Mais soki mandat esili na 4 ans le côté, yeba ke obungisi kombo ya papa na yo Etienne Tshisekedi na Congo. Yeba ke obungisi na kombo ya mama Marthe na kata Congo. Peuple a ko reconnaître ni Etienne Tshisekedi lisusu. Peuple a ko reconnaître ni mama Marthe parce que yo eko interi, o eko kunda kombo ya papa na yo, o eko kunda kombo ya mama na yo. Yo il faut ça la idéologie ya papa na yo, mais yo eko kosala la continuité à batape perdre parce que zo continuer ko travailler na batape perdre. Tango Etienne Tshisekedi alobaki na biso même na ndaku na ngawa nazala ba collabo, président Fachi tokoloba nini sikoyo? Tokoloba nini? Tant que tu as 32 ans à l'IT à IDPS, tu as bakabu ya te, tu as Nicolas Kazadi te. Bah tu as 32 ans, bengana bango tout na kata IDPS. Bo bengana bango, bo yoko so ba mafiki zolo ba ina 2018, bo tondisi bango na IDPS, bo pesi bango ba poste. Bah tu as ba yebi pas même souci ya mboka, bah tu as ba yebi pas même kisasa. Ba ko détruire, ba ko lula basi, ba ko lata ba costume, ba ko lata ba kroko, ba ko vimbisa mabumu, ba ko sima ba set téléphone na maboko. Eza soni ya IDPS. IDPS etikali na 4 ans pa ma po disparaître na Congo. Loko la peuple MPR nenge disparaître, ba ko angoli susute. Mais il y a la partie, il y a tika loko la NC na Afrique. Même les pays d'Afrique centrale, ben nga kotanga leçon na bango na IDPS. Lokola ba pays belé Afrique etanga na kati NC. IDPS ngeza la partie ya munene Afrique centrale. Mais lelo bo enterrer IDPS. Kosili sa mandat na yo, nana nga ko voter sous membre IDPS. Nana ko voter membre IDPS. Si batu balobaka keno mulu ba ko DG Congo te lelo tokomi komona ngo c'est vrai. Après ko lungwa na yo. Est-ce que nous avons le sous le pouvoir au Congo? Peuple a le sous bon. Pour tous les gens, ça là. Il dépêche de prendre pouvoir, premier mandat, deuxième mandat. Misère et comme il coûte peuple kolekana ya Kabila. Peuple a comme il coûte déclarer Kabila zonga ke afa na mwana mboka ndeko na bango congolais azo inuiri bango ndeko na bango congolais azo kosa bango. Ndeko na bango congolais azala mutema ta ko ede mboka na ye. Boko so ba un individu oyo ba monela IDPS paste. Bo pesi bango gâteau. Bana oyo ba bundele IDPS botiki bango na ba balabala, ba koma lokwa ba shege. Bo mi ko benga bango lelo ba milice. Lelo force du progrès komi ba milice. Bana oyo Tshisekedi alobaki IDPS ezande na sans été. IDPS c'est un peuple à balabala. Lelo bobengi bango ba milice. Pour lelo bino bozu ba gâteau. Pour lelo bino bokomi na bambongo. Bobomi IDPS. IDPS c'est sili. IDPS c'est qu'il y a 4 ans pour ba iteri yango, pour ba kundango. Est-ce qu'il y a 4 ans? Est-ce qu'il y a 4 ans pour tika yango? IDPS boko tonga Congo.
Tantôt, ceux qui vont faire l'effort, na ndenge bo échouer na nyonso. Tantôt, ba ko reconnaître bino, ceux qui vont s'attaquer guerre est. Mais guerre est, yango wana au jour ezo mata. Ba généraux bazo sala ba selfie na hôtel na basi rwandais. Parce que ben qu'on comprendre le président actuel, il est faible à condamner des actes. Nous sommes des Kinois, tu as mis biso ba Kinois net au vivraka. Kinois sont orgueillés. On a besoin de la lati ba mona mokoto kroko ba ministre ba Tony ba tuya yazo baka afin de tout le monde bazo talaï cortège. Tout ça a besoin honneur roi les autres tonga Congo te. Ba président à ma pose ba lata ba sapata ba na classe. Na ba costume normal bazo sala makam. Mais ngana mona ki na comportement ya président Félix il fallait des gens qui ont ba Afrique du Sud, ba Ghana, ba mboko za la démocratie. Congo ndenge za la modèle a bongo et senga ki to dirigeant onano. Et senga ki nante. Parce que la royaume sont présent ozo échoué. Ozo échoué. Pe la royaume sont ceux qui bazo kosa yo. Peuple o ya bande ko linga yo, moteme bandi ko zoka. Ba bandi su ko sepela na yo te. Moteme bandi ko zoka bango. Na confiance au ba pesa kiyo na makambo azomona sur le terrain eza yango lisusu te. Mais okozongisa confiance à peuple na nini? Tantôt so ngosomba confiance na biso fo guerre est sila. Nde tokozongisa confiance na biso pa na yo etake mwana mboko tie calme na Congo. Dada mazobeta Congo ba Rwandais ba sambeli te. Ba ministre na bango bakangi munoko te. Mais vous faites le théâtre, les ministres congolais. Vous avez le conseil des ministres, la présence actuelle aux Zawana. Vous avez le ministre, vous avez le scénario. Vous avez l'armement, vous avez l'ambongo. Vous avez le mabongo na mitu. Vous avez le sekabanan. Bino, vous avez le biso ba mubu na bino. Vous avez le biso lokola baba. Vous avez le sahara ba congolais ba papier hygiénique. Mais bola la rabola mukaka. Soulèvement peuple koya. Tant que vous souffrez biso, vous avez tant de peuple conscience et zonga. Que tous ça sous la politicien, azamuta otira sous mutemate. Ba politicien congolais, ba politicien te. Ba politicien te. Ba ça ba aventurier. Comment vous que nous nomaka ba tout ba faire na ba poto ba sali ba kopa ba papier ba chekula, ba voler. Kaka yo président yo nomaka batuana. Yo nomaka batuana ba shekula ba miyibi wana. Personne nommé bango longola ka bango te. Ba ndok soit comme président to tiko mono soko longola ministre mon côté. Oh peuple a déclaré ka yibi mbongo. Kamere to déclaré yibi mbongo kena gomo bi kamera za idole na yo. Oyo zong c'est ministre économie. Un Rwandais o ki seke da benga caméléon. Yo maloba nyonso ki seke da loba yo enterrir rango. Idéologie qui se qu'est derrière IDPS Félix yon terri rango nyonso. Oyo ko créer idéologie na yo ya Kamere parce que Kamere za idole na yo et tien qui se qu'est za su idole na yo te. Tant kabu ya uti ko loba keno botika ba katange za tribalité. Soki to bandi ko attaquer bino batakabe aka mwanga bolobi za tribal. Bozo benga ngala coulisse. Oh baluba ya bambuji même tu bazo tinda yo baluba ya kananga tu bazo tinda finga batakabe aka mwanga bayuma babanda yes baluba mbuji même ba tinda ngana ndenge nini ngamo na zomona na misu na bunda bituma na zomona na misu na se retrouver te peuple azo se retrouver te peuple azo se lo côté nzala dollar et mati biloko kabilatika kisoki na RN et comme na VRN omoni lelo boyoko lakisa bino bakase bozaka ba escroc. Lele bimike bakase boza ba escroc. Bakase bozaka ba mandia. Bakase bozaka ba congolais te. Boza ba double nationalité. Boza ba rwandais, boza ba angolais. Boza ba rugandais. C'est ça yango bozo nyoko la biso na Congo. Etienne Tshisekedi mulu maloba kiango. Ba kolabo baza même na ndaku na ngai. Mama Martu yaki na Afrique du Sud lobi bana bobunda botika biso te. Makambo bosalaka bato wana bayokaka ngo mais lelo bosundoli biso bana Afrique du Sud bokomi ko nommer batakabe ya kamwanga bokomi ko nommer ba mandia ba miyiba poto bokomi ko liste IDPS komi ka baluba komane bolole ni dio lokola kabuya akoki ko dirige IDPS. Tala mutuna di coche eza ndenge moko na matalité na ye
ngana otika bino te bobundisi papa Fidel Moula Jawa ndeko na bino Kasaye bobundisi ye po anini bonga bokomisa ka ambassade ko manda kwa IDPS eko makaya baluba na ba petso ya jeunesse ya IDPS ya Afrique du Sud bango tous so basala na nyo baluba ekolo musu azala te oh jeunesse IDPS Afrique du Sud baluba na o dévoiler ba secret na bino tout tiboko panzana na lobi soki nga na bandi koloba peuple alandaka ba réseaux sociaux kotoka. Moi je suis un combattant à ma fantique. Moi j'ai fait 2 ans en prison, 3 ans à 4 en prison. Je suis parmi les 20 Congolais basima mindouk. Oh lelo ba pesi ba wazale de poids kobundela mboka. Bon reconnaître ba pemba 20 Congolais wana. Bozo reconnaître ba mandia, bozo reconnaître ba shekula, bozo reconnaître ba bandi. Bozo reconnaître bateau bazo boma batuna est nde bozo pesa bango ba poste. Les vrais Congolais de père et de mère bo isoler bango. Bo isoler bango. Congo eza biso nyonso. Yo moko lobaki na Kasai bolongo la kobanga ya koloba boloba. Kiseke de MC biso bobanga te. Bolongo la kobanga boloba tozo loba. Bobomi Congo bino ba Kasaye. IDPS bomi Congo. IDPS koti ba kuluna na Congo. IDPS zoko pesanga ba M23 ba minduki na ba mbongo. Po ba bomo ba Congolais. Ba membre IDPS. Kabila créé bino M23. Bino bokomi ba patron M23. Bomi ko tchaba mbongo. Combien de Kasaye baso ke région de Naïda na M23. Banano baso na Colonel Nanga. Ba Kasaye te. Ba journaliste balandi ba Colonel Nanga kuna ba Kasaye te. Bino bula bosanga maele. Bosa maele ko détruire ne ba via batuti. Ba frappeur bino, ba faux docteur bino, ba faux professeur bino, ba titre ali okuta bino ba Kasaye. Tala ba titre docteur en droit, licencié en nini, natanga na Sorbonne, natanga na Amérique, ba titre ali okuta ba diplôme tout bo salisa ngo na internet sawa. Bozo salisa ba diplôme pour botanga na bino ba classe warate. Ba miyibi ba voleur. Nga pati nzoko na olemba bino te. Bino momo sagana sko na Congo. Congo est comme ya ba katangete to ba Kasaye. Eta ke na sa viva na kobundela mboka na ngai. Na soutena Félix na pesa mandat. Mais auto zomo neza yango te. To kobunda tina suka. Biso la bino ceinture na pantalon. To kobenda na bino la saba bino kamanya ba meme wana. To kobenda yango. Voilà, défenseur à peuple. Bande onangai, ngai naza défenseur à Congo. Félix azo sala na mandat, Congo sala na mandat te. Aza président oyo biso to vota ki pe to lingaki. Soki mabe zali photo loba. To ko boma mabete. Kabuya yo wana zo boma Félix. Bozo mona, bozo lobela kabuya te. Kabuya zo boma Félix ya fara côté tribal. Kala mingi te bitumba ezobima ya makasi ba membre ya IDPS même na Katanga même na Kasai même na Kisasa bitumba ezo ya makasi même Kabuya wana kotia su makolo na limete te nayebisi bino kala mingi te awa mais bozoko kolobela Kabuya te auti kosala conférence de presse kuna na limete bolandi balangage no à tenir contre tribu moko mais bokondane ye te. Tango nga pati nzoko na zoloba. Mon frère, ngai batebele bayeba que je suis cassé, moi je suis pas cassé, moi je suis de bandundu. Nga papa na nga za muyungani, maman na nga muyungani. Nga na 100% muta bandundu. Mais nini on a sala pona Félix te. Am pe nyoso na nga na kaba pona Félix. Na sala ba campagne pona Félix. To kota prison pona Tchel Kisekedi wa Mulumba. To sala ba marche to fongola nyoso po Félix za le sika zawana. Nini autosalite. Nini autosalite biso peuple oyo. Nini autosalite bomi ko tuba biso mbeli na sima mu Congo. Na sala ba déclaration bozo benga nga coulisse. Bo bengela nga nini mon frère, naza libre. Congo c'est mon pays. Naza libre. Batutu bazo sala na mandat Congo ekotikala.
bolingi biso peuple toloba te mpo na nini bandeko na biso bazokufa na este eloko nini bozosala bamama na biso bazoviole bango ntongo midi pourquoi président Facha yebisaki biso na 2021 ntango azwi mandat na 2018 alobaki guerre ekosila awa na nde oyo tosilisi 4 ans mo 5 ans guerre esili te tobandi lisusu ane ya sika tokoki korapele ye te ye moko azoreconnaître badefo na ye mais bino bolingi koreconnaître yango te seke bino bolingi Félix te bato bazobombaka badefo ya parti ya politique to ya Congo boza bandoki boza bainfiltré Kabuya c'était rwandais Kabuya eza 50-50 bino omona elonga Kabuya wana te banani babunisi papa Fidel Moulaja c'est fou de Kasaye bino bolingi tolobela bino te bino boza banani bino bobenga nga na kulisi oyo nzoko eyambala suka na bino na bisi bino pe ebele bino tu boza na Afrique du Sud awa bokutanga na komba oyo bolamusa bapaka feli botuna bashokoro botuna basek zadio baza na Kisasa botuna basami boyoko botuna batu tu baza na Afrique du Sud awa bino bako banda komba lelo boyebisaka biso tobanda komba na 1980 bosala nini komba oyo epeli moto awa na 2010-2011 bino bolingi boteyanga nini bino bokoteyanga révolution te bino bato ayide mpesi bokotangisa nga politiki te politiki ni bino bolingi botangisa ngai boza si le terrain bozo échoué bozoyiba kana koyiba bolingi botangisa nga politiki ya moyibi oyo bobenga ngai pourquoi yozotouche chef de l'état na touche ye te je parle de vérité akonteri komo Etienne Tshisekedi soki azokontinue kosala moto lokola Kabuya soki azokontinue koyoka bato lokola bapeter Kazadi bato lokola banicolas moto lokola mama ya ministre oyo ya ndumba oyo lesibien abimeli wapi abimeli na idps te général à la police akomisi kuluna na ville ya Kisasa mobimba auti wapi un aventurier bolingi to dévorer ba secret te to bomba bino banani bobanda kobengaka ngai mon frère bozala respect vers ngai na communauté internationale yebi nga bino bayebi bino te bo google bino bayebi bino te nga kosala rébellion nga kobima pa tête pe communauté internationale tous les chaînes au monde eyebi nga bino bayebi bino parmi les 20 congolais bakota prison na kosala pe coup d'état nga ko créer rébellion communauté internationale peut soutenir nga boyebi yango te oh bino bozo makambo lokola na batete bomo kozo Congo lokola ndako na bino bomo kozo président Félix lokola ke non mon frère tolobelaka Kabila batu balobelaka Mobutu batu balobelaka Monsieur le Père batu balobelaka Etienne Tshisekedi matoi basala pona koyoka. Il faut te rappeler, président, si on continue à lire ya batu oyo, on interdit comme ya IDPS, on interdit comme ya Etienne Tshisekedi, on interdit comme ya Maman Marthe. Bozo benga ngai, oh, baluba mbujimai bazo tinda yo. Moi je suis pas muluba, moi je suis bandundu de 100% mutabandundu. Le père de mère Muyungan. Nazana makile batabandundu ya 100% fani na mzoto yo. Ezo ganga mulele mai bazo ganga ngana fana mboka na nga ezo kende peuple azo souffrir mama na nga tisko aza vivant papa na nga aza vivant bazo souffrir ngana zala makina na zala makasi te nabundela mboka na nga te po bino bobenga nga na kulisi boyebisaka ngai keno ndeko tika makambo ozo sala bino bozali eloko bokoki koapprendre bokoki koyebisa nga te bokutanga na balabala pe botika na uti ba marcha on a dit ko créer classe politique ba marcha na Pretoria bana sikana betsidia bino batakala na bana no combat vous êtes fatigué bolembi bozoni ngana lobate bino mokanga munoko na ngai tango na sala na Félix ba campagne to tambola na Afrique mobimba wa nana loba pona Félix combattani na diaspora lo bana ko feso ko parti nzoko oh batutu bango kobenga ngai soki tolobaka lelo bo soki Félix lelo asali mabe biso bapati nzoko bakoboma biso mpo bayeke biso toza bafi ya Félix Tshisekedi ojour bato babengaka biso
si un problème bino bato bokomisaka Félix tala makambo siko toloba te mpo na nini toza me parmi batarget ne baboma bata muze ne baboma bata mobutu mpe bakokoboma mpe biso bapati nzoko c'est le temps yango akodéclare place mabe ezali oh kongo ezokende wapi kongo ekomi ya bato ya province moko Mama Marthe, mama otikali lokola ekole lokola Winnie Mandela. Mama bimisa voix na yo oloba. Mama kokufa na maloba na munoko te. Mama loba o sauver mboka oyo mama Marthe. Mama Marthe bana bazozela yo oloba o sauver mboka oyo.